Mon Dieu, boyebi ke na comprendre te. Makambo ele kaka la mboka na biso. Donc, mutu moko boyaza na mutu mboka na biso. A gagné na eba élection ti. Azui bagang na ye, baganga cartel na ye basangani. Donc, bazomi préparé, ba tricher les sous. Donc, ayebi bien kako gagné te. A se préparer na bagang na ye batuna ye. Bazo préparer les sous trichement. A leka les sous a briguer deuxième mandat. Et puis il y a de ces gens tant que loba auto kangaminoko. Est-ce que possible mona makamba boy muto a gagné na ba élection ti. Azo préparer les sous tricherie. Donc muto wana alingi batuba loba te batuba kangaminoko. Est-ce que makamba boy ezalaka vraiment ou bien ngainde muto na comprendre te ngande na obela liboma ou comment. Est-ce que bomona makamba boy penza. Et puis na batu misusu ba mi benga batu amayele tangu na yibisa bino na kongo na biso batu amayele bazate parce que batu amayele bazali nde mboka na biso za tozana 90% ya chômage te po batu amayele baluka ba solution batu balia misale ba créer ba misala ba inventer ba biloko batu amayele na mboka na biso bazate tala batu amayele na mboka na biso ba na sima muto a gagner ba élection te ba okende ko s'organiser ko za na sima na ye bazo s'organiser pe bazo préparer tricherie pour mutu o ya gagner ba élection te a gagner les sous soit briller deuxième mandat. Est-ce que toi normal et puis ce to lobby to kanga minoko to yebi lote est-ce que vraiment nana wa yebite mutu aza na pouvoir mutu wana gagner te to yebi bisonyo so kazaki 15% so to lobby o to za ba ene to aba jaloux to kanga minoko. Biso ba oyo atabino moko na obela mutu na o comprendre te makambo boye ezalaka na Congo na ebite soki eza le camarade mboka msusu boye ko expliquer nga mutu moko a gagné ba élection te aleka na tricherie azo organiser azo se préparer liso azo organiser donc ba élection na parce que ndenge ezo kende wana eza tricherie donc bazo organiser liso tricherie mutu a gagné kité oyo aleka ki na tricherie bazo organiser liso a tricher a briguer deuxième mandat batu ba lobate atabino moko. Donc, les lots tozana sous toko lobate. Bolinyo opposition te. Bosa la ka dictature à Mobutu, bobo ma ba parti nyot, batuba lobate. Boza ko coincer ba opposant, atabino moko. Les lots non côté là, Moïse. Ata nazana nga mutu Moïse te pardon bolimbisanga. Est-ce que vraiment makambo bo like sa Moïse na mboka na biso a méritant? Est-ce qu'a mérité makambo nazo mona o ba o sala Moïse? Est-ce que c'est normal? Franchement, je suis désolée. Nana muto parti na été pe na ko soutenir yete so ki a comme so ki président so indeni. Kande na yebisa rabino. Est-ce que makambo oyo bazo sala Moïse Katumbi? Est-ce que vous trouvez ça normal? To yebi oya zali oui, nga personnellement na yebi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bino bato a droit état des droits. Bato a démocratie, boya na démocratie. Denge bino moko bo vanta kango. Muninga na bino bozalaka na ye na Genève, mutu oyo bozalaka na ndengo zawana yo papa 15% mutu wana kanisa na mwa bambongo na ye asunga bino na ba parti na bino asala pe makambo ebele. S'il vous plaît, est-ce que ce gars-là il mérite oyo azomona na mboka na biso vraiment? Ce n'est pas normal. Ata soki toza boza na ba loi ya ba de père et de mère makambo nyonso tout et tout, mais arrêtez à un moment. Donc Moïse wana donc a danger azo bangisa batu boy pour nga na hebi ya bando bangisa pe Kabila l'autre là et Moïse a mystique donc Moïse a grand prêtre pardon na fanatique na été naza na sima mutute mais quand même bozala na soni et puis bozo lo ba état des droits bozo sala makamunyo so po makamunyo se kendeka amabi botika ki populisme, botika démagogie, bozana bino bato démocratie, c'est la dictature. Oh, to mona ngote na Kabila pe atana Mobutu po, pardon, atana Mobutu, nazara nanga mwana, mais je ne pense pas. Botika ko bandeko nangai. Et puis boana sonite bozo organiser au trichaki, au gagner qui élection te, au lingi batu batika yo lisusu kende ko tricher. Attends, naza contre ba élection pour la porter. Moi je suis pour la révolution mboka na biso, faut qu'on change radicalement système politique na biso, ko longola ba politique nyonso wana ba kipid na ba despot wana, o baza na vision morote, o bango izaka pouvoir, mabumu batu na bango. O bazata na vision à long terme était pour na mboka, mais bazo linga lisusu ba briller deuxième mandat, o leka ki na tricherie. Ozo organiser les sous batu nyonso bazo mona na miso batu nyonso ke élection na bozo bongisa po bo tricher cartel na bino ndenge bo sangani wana bo linga bo tricher les sous au briguer deuxième mandat ata bato baza autour na yo wana boza la série ko bandeko na ngai boni boyeko vraiment
botika opposition livre parce que bolobi démocratie na démocratie opposition faut ezala arrêtez botika ko sala obo sala bato wana baza pe na droit na mboka wana bazala ba étranger te baza na ba nationalité congolaise baza wana na mboka wana. Même si je ne suis pas d'accord avec botika makamona opposition, toi la démocratie, botika bato ba manifester, botika bato. Pour ngamoko pe je suis contre, même si je suis contre élection, mais naza contre système où il y a tricherie, ils ont mon ami sur bato nyonso ke bozo organiser tricherie. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Mouto a triché qu'ils ont organisé les sous soit gagné à la tricherie. Et puis bato ba lobate po bino ni nango. Dictature wana penza boye telekate biso na bino tina suka boni boyeko botika baje na bino biso elekate bo pesta ndenge mboka ezokende wana bolingi to pesa bino sous deuxième mandat atango balobaka te pardon